National qui a prononcé ces mots. Et le Vital Kamerhe. Oui. À partir de la prison, je demande à tous les combattants et les combattants de mon parti d'être fidèles et loyaux au chef de l'État. Mais démarche, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Ça engage la population, le peuple que nous sommes. Tout le monde revivre, retomber en 2006, 2011, 2018. Nous avons besoin d'élections crédibles. Si vous avez besoin pourquoi vous avez besoin de Malonda, Atayomoko, Atayomoko. Moyibi zéro, na kuluna wa yibi téléphone. Bakanye mbalakaka makala. Na ministre ministre était Longondo a géré mbonga Covid mabe ya riposa be na ye na kuluna ba osamaka ndenge moko so boloko ezateke parce que azali ministre ou azali kuluna ba condamné oyo batika wana po azali boy non biso surtout na simaji c'est ozala nani ozala biso surtout na simaji ya jisinde to benga Moyibi zéro. On est sur votre chaîne IC Télévision et je dis toujours bonjour. Nous avons internaute nous sommes Rabiso, Batal Rabiso et nous avons tous Matondo Mingi, Nawazala toujours wana tkaranga te rachula caramel et assistaranga toujours. Yango wana lelo tobi tozali kotama ngomba makati di Congo. Pona comme bino ba sango ya Congo tolingaka mingi koloba bo solo c'est bo solo tolingaka kobetela bino ma solo ya wenzete to ya mingi na source pona ko récolter mingi d'informations. Biso na bino toyebi que lobby marche zali ya makasi mais tout le monde gouverneur de la ville a télé na koloba ete lobby marche ezate yango toye na bato oyo bazali parmi bato ba ko marcher lobby bato bazali vraiment ko soutenir marche ya lobby pour na koloba non na Rosar Malonda o azali na mutu ya seni yango wana lelo wa to kiti plus précisément na hôtel o babengi restaurant Estoril o ezali apana o ezali wa esika ya malamu ya kolia pe ya kopema o tala nzeto za na simanasi ba bezali nzeta mo historique ba benga ngo nzeto mo papa Lutumba pona ni ba benga ngo papa Lutumba ba lobi ete ba balanda nzema papa Lutumba lobaki mukola ko kufa ba kake pe ba nzete kokoya nzete we koya ka mukola papa Lutumba kufa la formule mais boya na ngo mitala ka ndekolela. Aujourd'hui j'ai mon invité qui est à mes côtés monsieur Michel oh le loi kolobela bino pe susu nini ya malama bomeli bino na ndela politique nini ya malama bomeli bino na INT na biketan ngara mingi INT bosaka illusion mais lelo to libino elongi ya sika na IC Télévision oza kopesa mbote et bonjour de commission. Bonjour madame. Bonne santé. Pepele. Boni Covid. Ye komeliote. Nikolo yo na beli kosukosu komika so beli kosukosu corona. Obela rime o corona. Obé la grippe au corona. Finalement, tout ça le changement ya climat. Ba kosuko souffre zala, ba grippe fait zala. Mikolo ko be la grippe te, soko be li grippe au corona. Obé le kosuko corona. Na banga kita ba bisenga ke bele ki na bi corona. Bela no kosuko yo ka posa ko yo ka soma kosola te soko kosola landa mesure ya riposte beta lobo be kosola na yo. Kobanga te soke zali corona ego yeba nakaka me toko bwaka kosuko te toko bwaka rime te toko bwaka grippe te pour la corona te kosuko zali grippe zali rime zali. OK ndeko Michel to ya wana hôtel to la nyo juste ati na hôtel History et History là wa pona komeka ko beta moi li solo moi muke lobby déjà les 9 donc ils a qui annoncé marche et ko salama ba lobby non na Rosar Malonda la mutu ya seni mais tout ça ko sentir silence ya INT tout ça ko bater qu'est-ce qui se passe réellement INT bo se retirer juste car parce que autorité morale na za na kat na boloko to ni na ngo ko exactement pour te sentir absence na bino total ya INT parce que tout le monde va partir ko se mobiliser ba société civile ko se mobiliser ba tout le monde la plateforme ba ONG ba za ko se mobiliser mais on mona bino INT tout ça ko yo ka bino te qu'est-ce qui se passe au juste donc pour tout se mobiliser faut que tout gang à la télévision à la radio oh ils ont gang mais c'est aussi une façon de communiquer netinga na INT na marché lobby pour nos instructions c'est parce que ko marché terrain ba na ngolo mota o eza makambo ya Congo eza makambo ya INCT eza makambo ya IDPST eza makambo ya Palute eza makambo ya Bakote eza makambo ya Congolais ça sert à rien autant que ça mobiliser eza makambo ya Congolais tout Congolais azana doit ko revendiquer pour ko faire chèque na mutu ali ko imposer makambo eza na nzela te ngana otambola lobby bato otambola belé bama ba otambola eza makambo ya parti politique na moko na bino awa na micro na biso ameka ko loba bike non makambo wana seni bino bokota yango te parce que makambo seni za kotala ba politique côté makambo seni batikela ngo communauté religieuse ba s'engager nango ba s'occuper na yango mais to koyoka c'est que yango mombutu mutu kota na kata yango uta papa kota boloko to nini yango to comprendre te boko loba sous l'engagement côté ndenge ni maman Mana j'explique bien que makambo il y a Richard Malonda to makambo ya loi eza makambo Rosar Malonda eza makambo tali ba congolais
ce que mon niveau revendiqué va dormir beaucoup nayo otamboli ngai so na itina otambola na monte place ça communication ne marche pas et puis c'est ton compte état que citoyen congolais je suis congolais mais naza INC OK on comprend ba pekisi ngai yangote et puis tout que ne pas toujours pas l'auto chef de l'état c'est le président national qui a prononcé ces mots et le Vital Kamerhe oui à partir de la prison je demande à tous les combattants et les combattants de mon parti d'être fidèles et loyaux au chef de l'État. Mais démarche, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Ça engage la population, le peuple que nous sommes. Tout boy qu'on revivre, retomber en 2006, 2011, 2018. Nous avons besoin d'élections crédibles. Si vous avez pourquoi vous avez malonda ata yomoko tinga mateza élection isalemaki bato ba vota ki pe abima ki au tinga malolenge kani kaso moni bato azo boya kosala makama tetite e makama mboka ya makama munene mingi so moni bato aboya d'abord bato basaba élection na kati kuna église catholique boyi ba musulman ba boyi ba kimbangisho zo za kimbangisi ba boyi shiko otika la pwani église ba boyi catholique boyi otika pwani bon lo ni mi ko banga na sima ko sa malonda et lo ni boko banga te lo biso to lingi personnellement nga ça engagé nga na lingi réforme et ça le manaseni avant baluka ba animateur ndenge abeshola lobaki bazo regretter ezaki erreur et olana ki pe makama lo ba ya papa na biso cardinal Ambongo papa cardinal pardon vraiment papa cardinal pardon tala simazonga mutu oyo kozongisa na beshole mais o azali kolo abeshole oyo kai maloba na tango basi basilisi makambo na bango nde abeshole lobiki a regretter ezaki erreur ya kokena ba élection avant kokena réforme après l'élection et je crois que ça ne sonne pas bien cardinal qu'on commence à traîner son nom comme ça. Hein, une autorité vraiment haute de l'église catholique qui est parmi les grandes églises dans notre pays. Peut-être sentimental sur le plan politique, peut-être à leadership, je ne sais pas. Mais comme on est comme ça veut dire que ce n'était pas bien négocié. Et nous demandons de revoir Makambouana, tout ça la réforme, tout pour nous battre. Mais ce qui est engagé, c'est le président Yasseni. Mon antenne au balobi kuna yo bi ki awuta ki sen pepe d'abord à se retrouver kuna moto ba wuti ko déclarer ça na moi problème malade problème il y a stabilité de cela qui est ngwana bande ko nga ba Congo kaka soki tanga sale yo mande ba bimi mais nani mon antenne ve Zakari pour faire Zakari na charisme o intimider yete ako na makonde ngeleki la biso bandika pa mato comme la guerre bandika boso la biso monseigneur ekofo boso la biso ekofo pasteur ekofaya owanga osenga mais déjà to bosani te gende ko Michel l'élection o ya seni ça la marana peuple te za na bato bazaka désigner pour na kosala yango ngi ba élargir champ wana désignation à président parce que place d'abord faut comment expliquer boké pour na président seni bolongola 3 bato ba bino pour parce que ba école fulani boko za la wana te c'est déjà normal. Il y a une désignation à président ou à Séné, bah élargir yango. Oh mon Dieu, ça a un mot à dire. Pour la top pour nous au centre du village, azala mutumo que ni à gauche ni à droite. Mais la carte batouana, pas personne te kofo, azane président Séné. Boanga. Na okike wana eza nango yo mutu ondimi oponi na ondeko ndeko de mwana ntemi oponi na ondeko yo zali mutu ba ponio babaka sa kimbangise wangani catholique wangani musulman et wanganio SC et wanganio siko telemeka pwani pono zo lukangoka o gagner nini mino pe bande kwa cash bo ça pe ba ingrat quelque part total ndeko malona to songa na ba archive to mona za muto parmi ba poko batanga quand même oh ba soutenir qui quand même batanga qui bazaki na mulongo ya bato batanga ba reconnaître que Félix Antoine Tshisekedi tu le moi qui président de la République mais lelo bokomi ko boya kosala malona c'est que binomo boza ko banga mafia bo sala ki zonga mamboka na biso yangwana to landa te parce que pesa nga fufu avant-hier parce que kabelenga chemise na kutuyo ozo yiba na tiko parce que kabelenga fufu mboka etambola te. Il y a un problème na Séni et to senga réforme ya Séni. C'est vrai l'erreur humaine bato bakena osa destination peut-être basenga na motema malamu mais bimi erreur parce que penser na cause de bien na muto mose erreur to zonga to ça la réforme ya Séni c'est base à réforme do pour na animateur malonda joie tablier tiana se le bakanga bino wakati makambo wana
Comme ça, tout ça, large consensus, tout le cas présent, ce n'est pas autant que ça m'a bien. Parce que soit déjà les bandes de bon moment, et ben déjà nous, et qu'il y a piqué. Na soukata lobby, solo tabi le kuta, oba poli babanin, à côté le kuna, oba gagné babanin, à côté le biso. Alors pour le tobo ya makambouana, net il laisse peli moto, tout libéré comme makambouana, à tika plan, tout ça la réforme. Tout le monde qui a la loi et qu'on a vu ce minaku, le peuple congolais, le télémaki, le président de la République avec le cas, n'étendant qui a le bimo mitima congolais qui met tout le monde, le peuple congolais avec le silica peut marcher lobby. Mais subitement, surtout que le président de la République a voyagé, a sali voyage à n'être au côté, côté comme moi, nous la mitima congolais, n'habiter sur la gamme, beaucoup analysant le lingekan. Qui contrôle les chefs de l'État? Dis-nous que nous contrôlons les boss, les number one. Celui qui contrôle maintenant, comment contrôler les choses? Le peuple le contrôle, mais travaille toujours pour l'intérêt du peuple. Est-ce que ce mon conseiller a voyagé, voyagé pour la Fulani? Est-ce que Azali Moudalibosa a voyagé dans le coronavirus? Macron a voyagé dans la Mauritanie? Président RCA, dans le Covid, Ayaki Awate? Hein? Mais les Congolais, vous voulez quoi? Hein? Mon konjazaka moko, mon continent Kumbaka Mboka, et Sikaya Zomonela. Bato Kumbila. Si on a tenga, te papa zonga sima, ne tozong sa sukoyo ba parlementaire sima. Ba député bo zonga nzela, zonga koto. Yo kebana yo zonga voilà. Mais mon konza voyager, quand le chef voyage toujours pour l'intérêt de la nation. Quand le chef fait des contacts, fait toujours des contacts pour l'intérêt de la nation. Partout il bouge, partout il fait des gestes, c'est pour l'intérêt de la nation. Botika kolanda kotala mon konza na monoko, mon konza na faute te, alembaka pe te, ape makape te. Azaka a raison. Ah ouais, le gouvernement de la ville, le lobby marche exact. Message des commissaires avec le peuple congolais, ou à Rolanda, na caméra ici télévision. Au moins, excellence Ngobila, on a un problème belé, je vais aussi citer. Au bandaki, au même les boss. Aya ko sala inauguration à Kinbopeto. Au Soukulango wapi. On a un problème belé. Excellence Ngobila. Et belé. Ngana peut se conseil. Luka ba tracteur. Luka ba tracteur responsabilisé commune na commune base na ba plantation bilanga minene mabela ya minene. Responsabilisé na ville ya Kinshasa, Inikin, Ista, ISC, ISS, Ifasike, bango nyoso mutu za 5 hectares bilanga. Qui peut makamba mai, omoni ba mai, soki mbule beti, ba plastique tondi kili. Et puis, na kisasa yo lobaki bien que olingi sous ba sachet, ba emballage à sachet. Emballage à sachet de ça 600 ba bende zoko boucher biloko nyonso tout. Mais gouverneur, vous êtes incapable vraiment kanga ba izino na ça ba sachet et transformer comme ça ba sachet à papier. Excellent. Michel Azar, le gouverneur de la ville, a s'occupé de la marche, théâtre à la Kinbopeto. Donc, à tic amener la marche. Ameka Koutouté, yé moi, on a parlé de Jouana. Ameka Koutouté, loi et lobby, vous avez l'autorisation de marcher, mais vous informez le gouverneur qui, à son tour, informe les services de sécurité pour encadrer la marche. Ou il a raisonné, a raisonné ma camden il faut le tracteur ba sa bilanga a raisonné a kanga ba sauter ça la plastique ti lelo yo ezo kono ça ba plastique ba mabuni surtout maintenant so tumbula ezo a boucher ma kamfola nda yangwana atika makama marche et ko distraire pamba nlongo na osenga yangwana akota makambu ya salubrité ya ville ya Kisasa pas de la justice kuna tokinde kona biso tabola badali ko accuser kuna lisusu na détournement ya monta na 2 milliards si je me trompe pas ndeko Kevin Azolo bakuna yoka ba monta minene ya ko mobena ba détournement na habité boyoka bino boyoka côté lekela kate to nini ngo ndeko Michel ça veut dire moni moyibi aza mutu moko très suspect moyibi déjà za mutu très suspect mais ngana ko qualifier moyibi te pour aza na présomption d'innocence ba invité qu'est-ce que prouve Kayibi il faut juge abimisa évidence, toute preuve, il y a culpabilité par rapport à ça, on va condamner. Mais si on va bien une invitation, on va dire non, une simple invitation. Mais aussi un état de droit sur tout le monde, pas sur mesure. Il faut que parlementaire Nabiso raisonner comment revaloriser la situation sociale des magistrats pour faire un travail normal et correct pour l'intérêt de la nation.
bokoyoka balobi awa namoni akote ke parata to kobeta likamba détournement komi moyibi zéro bato balinga ba comprendre lelo moyibi zéro to moni ba casquette to moni ba polo moyibi zéro likolo ba susu nini to ça veut dire moyibi zéro na kuluna o ayibi téléphone bakange mbala kaka makala na ministre o ayibi net ministre était Longondo a gérer mbonga Covid mabe ya riposa be na ye na kuluna ba osambaka ndenge moko so boloko ezate ke parce que azali ministre ou azali kuluna ba condamné oyo batika wana po azali boy non biso surtout na simagisti c'est ozala nani ozala nani biso surtout na simagisti ya justice to benga moyibi zéro analyse sur pour moyibi zéro na simba bien il faut situation sociale il y a ba magistrat ezala élevé même avec ma professeur université. Ah, peut-être mon qui dossier de Konabiso vice-ministre Célestin Tundaka Sende. Tout mon dossier en cas des qui porter disparaît que les capsules canami sous bout. Et l'équipe et l'équipe binoté parce que azo signé sous terre, n'a son vice-ministre naie adjoint na sa magamne surtout. Donc ce que je dis, madame, c'est quoi? Nous devons suivre ce qui se fait selon la loi et non selon les humeurs des uns et des autres. Non. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Et si une personne a commis une infraction, il doit être frappé selon les normes requises par la loi et non selon les sentiments. Merci beaucoup à M. Michel Moutou qui était avec nous. Aujourd'hui, on ne va pas prendre vraiment assez de temps. Vraiment, à Zalaka, toujours, Rachel Chako et Nabo Sanité, à mon papa chéri, mon papa d'amour, Cléo Kalé, Maman Del Moadi, à toute la famille Kalé ou la famille Kinda. Je vous aime beaucoup. Et Nako Sengan Naramin, le moment de la fin, parce que les Wati Moutekaboli Bisso. Après, ici, on va se voir. Juste moi, message. Après mars, juste moi, message, moi, il y a lobby. Bateau, mon appel de Michel, l'intérêt, moi, motivation. Pour la bango baya, l'olenge kan. Donc, lobby, Kobu Keloka Moutouté. Koyibelo ka mutute kobeta mabanga te parce que biso mono to tumla policier mais alors na kati na to ça marche il y a toujours des infiltrés ba n'est-ce pas moyi il y a moyibi biso moto ça d'abord première sécurité ya biso bata marche pour to contrôler qui est qui ça veut dire mutu ko sala mobuluté marche zali pacifique so moni muta simi libanga po bamba azali infiltré alingi mboka te marche zali marche mo pacifique to kotamwa na limemia na botosi nde ba konti ba ko senga pour que to faire revendiquer voix na biso yokana mwana mboka malonda na batu bazo cheya na makasi batika puis mutachia zate parce que mutachia qui cardinal wa yaki na makamango ambongo ye moka simbi touche albite sa chele penalty gardé par longa bona yako yamba penalty yango alors batunyo su baboye aotika poane mais système wana nde to senga na ba congolais état l'école té état la partie té état la église té mais ezali kama ba congolais bamana ko revendiquer droit na bango malembe tiba koma pays moko ya munene lokwa ya pays nyonso o justice telema parce que justice kande tombola mboka. OK, merci beaucoup et nebi ke ba remarque namno on est bilé nanga tous les jours na kozela bino merci à la prochaine.